Salut. Lelo na yo réconforter mutu moko o bayibi raison. Et matanga na motema. Eza bato ebele na kati ya ba relation basalaka effort que tanga vai na muninga aoluka kozala correct. Bolandanga bien. Aoluka kozala correct, irréprochable na kati ya relation wana. On peut prendre l'exemple du mariage, fiançailles, un métier, etc. Aosa l'effort azala correct na kati ya relation. Mais muninga o bazana ye azotambola correct te. Oyebelo nini yaka. Alors moko aza fidèle, azosala nyonso pour que akoka kosepelisa muninga na ye mosusu, mais moko aza infidèle, atrichaka. Alors asali yango tellement mingi ke akomi culpabilisé. Tout se comprendre, hein? Le fait qu'a commis culpabilisé, c'est qu'on a se sentir bien devant yo. Parce que toi, osa irréprochable tokoloba. Bien que nous sommes humains, tous à la correcteté à 200 à 100%, quelque part nous sommes faillibles. Mais voilà, en général, osa komeka kozala vraiment correct dans la relation. Alors tant on va dire correct dans la relation, face na mutu a otambola bien te vis-à-vis na yo, atrichaka, atongaka yo, azana mamebele salaka loba makamba lokuta libanda na kombo na yo. Yo siko salaka nyo surtout que la parfait. Ayebi pe yango. Mais yondo ye barate ke ye libanda atrichaka, asalaka boepe atongaka yo, yondo yebite. Webelo ni esale marawana. Elo esale marawana ezake mutona komaka culpabiliser. Tanga komi culpabiliser a okoka komema. Voilà kilo na ye mogote fois luka longola nambwa boa kila yo. Alors, face à mutu oya boye, plus ozo sala malamu, plus ozo tchaye mal à l'aise. Donc voilà, plus ozo sala malamu, plus ozo tchaye mal à l'aise. Ça veut dire obi monire yo mo santu liboso na ye, et surtout ce kozali un homme ou alors une femme de prière, au prière à mingi, au contact sur Nzambe, et y est tellement côté déjà na vie mo kwa mabe o ebebisi ya kuma otamwa kindumba ben pudicité be kobo makamane na ninga sala libanda. Alors tanga bima na ndaku aza obligé à la ta veste moko bo o eza été. Alors ça le rend sale devant toi et créaka esprit à colère et créaka jalousie bonzi melanga makambo. Et créer la jalousie, tant ou plus yozo se comporter malade, ou plus yozo tel anzab, plus yozo zala digne, ya kozana ye siko makamone ko sepelisa ete, alors a ko porter charge wana te suka, il faut aluka créer likamo boya bambelo ango. Pour problème azanango asi allié fruit ya interdit. Allié déjà et loko yo ba peki sapé azoli yango zo connaît ko liango zo salir ye, alors ezo rendre ye sale devant yo. Yo toujours ozo persévérer ozo bima propre limisu na ye ozo mona quelque part comportement na yo ato lobino na muno côté même si ma ambasala raté eza ko accuser ye. Alors ndenge eza ko accuser ye akozala susu na makasité ya kozana yango moni bata boye akoluka créer likamo pour ka se séparer na yo, hein? Aoluka créer likamo pourquoi se séparer na yo, et puis tant on créer likamo wana aoke libana ko kosolo makambo te aza impoli. So ngande eza boye na sala ka boza pona ye aza mutema mabe bona bomo akoko selo makambu siko tanga okoko selo makambu yo okozala tellement abattu que obondi mate makambu nini yango oyo ekomelinga na sala ka nyonso na pesa ka nyonso, je prends bien soin de lui. Yango moni bato ebele ba souffrir na kati ya ba relation. Alors tango omona bongo ko na dépression na sali nini na sali nini ye tango beta pena kuna ya beti yango siko akosani mutu abwasaka ni akobana okene ko loba na bato okene na ba camarade na ba famille partout pona ko loba makambo oyo akokosela yo asala kaboye finga kanga azwaka sona aloba tellement mambo ebele ki à chaque fois banda otuna abandaka ko loba lika mususu nzokande ezali ba problème oyo azanango eza kotungisa ye nazomona ba ekobo ba relation ni ba trahison oyo asalaka yo face ya comportement na oza correct yango moto etungisa ye siko esali ke akima musika na yo mais a moya kimaka boiza te fois kosa likamo moko ndako kosa au moins tanga kosa kozwa raison na yo tellement ko ganga mi po batango yango moni bokeba tanga batu bakabwa na libala bokeba katangu batu bakabwani na libala
Muto ya gangaka mingi, o akenda koloba mingi, kobenga batu, kosala botu sala. Keba mutu wana azana makam. Parce que mutu oyo abomaka libala, azala na makambo ebele, soit azana raison, soit azana raison pété. Yango zomona ke bato souvent balingaka libala, basepela na relation na bango, bazala na makasi te, bazaka très abattu na moment ya séparation. Même si ye muta akabwani, mais akozala très abattu parce que alingaki libala, mais peut-être azo sauver kaka pona ye. Mais ezala mususu pe oyo ke alingaki te kabwana, alingaki bazala toujours po aza toujours na souci ke non libala etambola bien. Mais ezala mususu pe alingi libala ezala toujours po akonyokola. Donc ezala ba paramètres ebele. Donc tango azo benga mingi, azo solola mingi, azo yebisa batu kolakisa mabe ya muninga ngana kei po aza boye, ngana kei po aza boye, nakofa na mwasi ya boye mingi, nakofa na mobali ya boye te mingi ezalaka po tellement makambo azosala ezo reproche, bekobo asala ezo reproche, ta mosusu mpe aza na zemi ya mutu mosusu, ta mosusu mpe angrose mutu mosusu, sikoyo azolinga te likambo wana ebima ale asa mikimeli déjà d'avance. Nalingi kaka napesa message moko na bato bayiba raison, bakosela yo makambo, bayiba yo raison, bakosela yo makambo mpe mokili mobimbe croire po bazaka vraiment na baargument. So omoni bango basali bongo eza te ke asali yango mbala moko, c'est quelque chose qui a été déjà préparé. Tant so azwaki une année ou bien 6 mois mpona kopréparer kokende wana, alors ekozala difficile yo moto ezwi yo kaka boye, mais ye ayebi eloko azosala, aopréparant ke bato nyonso baokroire. Yango nazwa koreconforte yo mpona koyebisa yo moto bayibi raison, bakosela yo makambo oyebi eloko te. Omitunaka me nasala nini pour ke akabwana ngai, pourquoi tiki ngai, azo accuse nga pa bato na makambo na yebi te. Omona pe te neni yo te défendre parce que bato bakroire yo po asia banda musala na banda kala, po avant asala ngo déjà ça préparer terrain. Abando yebisa ba famille na etala zabwa finga kabino asala kabwa ako exposition na ba niveau moko ndima te ke ako tourner ba tunyoso tout tourne contre yo. Alors on dit parce que c'est quelque chose qu'il est en train déjà de calculer. Yo yeba na yo te. Yo mutu bayibi raison. Oza lokola mwasi oyo bayiba ki mwana. Basi mibale oyo ezaka na 1 roi 3 histoire wana. Oza lokola mwasi wana yeba ke ba pesa mwana kokufa. Mais mwana no azana bomoi. Oza na raison bakosela yo makambo. Zambe. Dans des cas nalobaki, il va réussir à tourner tout le monde contre toi parce que c'est quelque chose qui est bien préparé, c'est un coup d'état. Yo ekozwa mbala moko, mais ye ezaki déjà préparé. Ba camarade na ye bako yina yo, ba famille na ye bako yina yo, entourage na ye bako yina yo, quelques membres pe à côté na yo bako yina yo. Ba camarade oyo ya mususu a réussi ko convaincre ba po azo préparer terrain po ya zo raison po culpabilité za nango eleki makasi. Mais na ebisio ke nzambe na yo akotelema moto asuka. Mwasi oyo ba pesa ki mwana kokufa. Atelema ki akendaki pa Salomon. Salomon a étudié qui pa comprendre que mwana oyo aza ya mwasi oyo azongisela yo raison na yo. Azongiselo mwana no aza na pomoyo. Mokili lelo ya koza na raison parce que le kuta na yé na sincère, mais vérité na ekoyi à l'escalier. Donc plus le temps va passer parce que le temps c'est Dieu. Le temps apporte la vérité. Le temps clarifie les choses. Le temps donne la raison à qui se doit cette raison-là. Le temps change les données. Yango ezosenga patience. Ndima torba pesio. Tika batuba loba loba. Que non moi si mabe yango batiki e bonabo. Mobali mabe bonabo. Ako loba makambo. Sepelsanga kuna mbetu te ayebi ko sala boita zaka salita zaka solo. Yango bino basio bakenda akozwa. Soko moni mobali aye. To mwasi aye. Abandi ko beta makambu nyonso ya salite ko finga boy keba. Parce que les ana ba lamba yo. Est-ce que ça vérité makamona ba loba? Oui, vérité zalaka, mais est-ce que ça vérité à 100%? Keba. Vérité na yo o ba kosa. Ba lobi yo boy tout ça là pour akende kozasko restaurer
akende kosala sikoyo donc kindumba oyo asalaka bamakangu oyo ya zwa ajustifie yango sikoyo ekoma bien na miso ya bato parce que akoselaki yo makambo mpo ya zwa raison aofficialize bamakambo ya mabe oyo asalaka libanda kindumba asalaka bekobo asalaka libanda. Mais yeba que un jour la vérité finira par triompher. Raison bayiba ate mai ato boyo melo kusukola ngo yaya bazwaka mwinda te batia na se ya metu eko éclairer. Jamais bakanga moi ezalaka te ata éclipse esalemi mais suka suka moi fo zonga yaya butu eko wumela ndenge nyonso tongo ekotana mokili e comprendre que tu avais raison mokili koyeba ke ozalaka na nzambe ndenge kaka ye akoseli yo makambo ndenge moko ye moko pe akolongola makambo wana pe akokomisa ngo lisusu vérité akoloba vérité akozala oyo akobanda siko kodefendre yo akoloba ya so nakosaki makambo mwana mwasi wana mwana mobali wana azalaki ne bien ngande mutu boye ezalaki likolo ya makambo boye likolo ya makambo akoloba yango un jour soka alingi vine bonga akozala obligé aloba vérité akozala obligé asenga yo pardon so alingi banzela ne fongwama parce que yo ozav na vérité vérité eza nzambe mpe nzambe avanda na kati ya vérité alors ntango oyebi ke osali eloko moko te kotungisama mingi te kanga monoko na yo ndenge bible ezoloba na biso que vous mon peuple gardez votre silence je combattrai pour vous nzamba robunda pona opozwa raison ba bizu ebele za na calme message na ngai ezalaka souvent pona ba blessé ezalaka souvent pona ba oyo bazanga voix ezalaka souvent pona ba oyo bazana bato ba olobela bango te bakomi na suka bazolela message na ngai ezalaka pona ba victime boza ba victime te boza ba acteur a film makambo wana ekobongwana na faveur na bino alors boza ba acteur a ba film komona rate o bakoselanga makambo mobali asalanga boye mwasi asalanga boye yaya sepela oza na ngambo ya bato bakosela makambo bato babotola raison esengo na yo ezali ke raison na yo eza nzambe ye moko moto akoya kozongisela yango yo kelenge nzambe ye moko azongiseli yo raison oyo akoselaki yo makambo nde akoyeba kobuka bambuma ya misala asala babenga yango le karma ekolanda ye. Courage à vous, les hommes et les femmes de valeur.